Tei. Nani abenganga? Cynthia. Bien. Bien ya Lubumbashi. Bien kitoko. Kabananga. Kabananga. Kabananga yo. Obi. Demi de homo anate. Achele kabie. Nazali. Chela biso biko. Obi? Chela biso biko. On va permettre. Le gardien. Croyez me permettre. Toi permettre ce que. On va permettre ce que là. L'autre fois, et l'or à suka. Et pota. Ok. Bolingi. La pachi. Bon à stouro, il faut l'alliance. Ok, pas de problème. Na ba fossette anelka ye akipa kabananga na bite pesa no kabanag na neka ke babi jogo ndenge nini makambo on dirait makambo eza lisu te chancel mbemba de midi ba jogo tout auto lingaka toza léopard awa bango ba na kati entraînement eza à huis clos ngana kota ki kana mystique fourmi na donkaki il faut na zoape azmag na neka ke côté technique ba suspenda ki pe batu to luka ife kabulo on dirait zaki na terrain te mokonzi saidi on dirait fala pesa nga monta pesa makambo mais pressé taka foot ndenge zalaka mais non zoa non sala tout na zoata jogo moro ata mutu moro ya kati pour abetela biso masolo et suspension na pour abetela biso ndenge ni préparatif ya match et zo salama en tout cas bo moninga na ya mananga léopard oye ba jogo na biso j'ai la bouche mami nga na soutenir ka équipe na biso j'ai la bouche non soutenir ka équipe na biso ba jogo na biso ba beta bien to soutenir ka bango to finga kate po basala ka exploit atale musu basalite atatozui ba ende mais biso to pesa bango kaka confiance to sala bango confiance to pesa bango espoir to soutenir bango en tout cas cleboa makambo eza naza on a 4 stade de Martyr merci pour la lumière na miso ministre na biso ya sport loisir. Merci vraiment papa mokonzi pour lumière pena o ezara na kati stade awa ezara boye ça biso bien ba congolais tout partout bozali na bosani ka drapeau bon le roi na bosani drapeau mboka na tingama na saka boye ezara le roi na laeli drapeau na kati drapeau na kati drapeau RDC elo kwa makasi merci. Entraînement à huis clos, tout le monde a défilé. En tout cas, rien à dire. Bah, félicitations Kara, tozo appuyé bango, tozo bango boko. Si tu n'as pas général major na nenga cleboa, tozo awa na ebika ke Simba. Ok Nab. Tozo ke ero Simba. En tout cas, merci. Badjogo na biso, ngana eka beta mwanza makasi. Félicitations. Na léopard na biso et Simba ata 4 mon kondi Saidi yewana
Bokondi Saidi. Bajogo na bi. Ebele bajogo ba solo li Bajogo ba solo. En tout cas, ezaki a huis clos mais si tu pas général major na nera qui général na koti kara na nenga mystique a fourmi. On est ensemble hein. Bon tu as soit à 5-0 et ça abisso bien 5-0 et ça abisso bien. Merci. Ba joueur na biso ba olobate mais ba kei ba koti on dirait ba solo longue. Et c'est là qu'elle capable de bajogo bana makambu. Bajogo bana makambu. Makambu. En tout cas, merci. Tozui. Demi-dié. Voilà yo. Chancel Mbemba. Ata 5-0 contre Kitoko. Merci. Ya KABANANGA. Babi ata 4-0 tour. Tout c'est là. Entraînement qui a huis clos, mais si tu n'as pas ça dit effort. Il y a Rosata Oyo, Léopard na biso bazana kati. Merci beaucoup na soutien za makasi. Soutien za makasi Léopard na biso ba entraînement. To soutenir équipe na biso. To soutenir équipe na biso. Ngabo ba 2-0 les até. On a raison à 4. On a raison à 4-5. Donc équipe à Tunisie peut pas sentir pendant que bana ba bela ba koko. Merci en tout cas. Biso nyonso to soutenir équipe na biso. Moi liloba ko pour ba jogo. Bon, pour un match à mardi, et puis que ça match mingo lobeza te puis que ça match mo boye. Ça ben match mo boye dans la ambition ya makasi. Mais tu puis que ma belé ba koko et ko sala toza qualifié. Nous sommes déterminés à gagner match. Mais va critiquer Babi au KABANANGA ndeti ba bieza isusu te makambo za te bino bolobani. Babi match na match ekokana raté. Match na match ekokana raté. Ozomona toi ezabe mabele na bango. Mais un abiso wana écoutez mon cher. Ngala sepelika un wana écoutez bango cher. Pour 1-0 tu as un avantage. Mais bien on dit bozaraka so boche déjà bimon comme on a beaucoup mis na balle on dirait au fait ça. Cette fois-ci balle comme on fait ça. Tu as même moral na ba joueur na biso to ebi que o eza qualification mondiale. Surtout biso ba jeune. Après 43 ans tobeta mondial biso tozui temps remona mondial te yango mona ke biso ba jeune toza ini na ba joueur na biso oyo poto za qualification en mondial 2018. Donc personnellement, selon mon point de vue à moi, donc je n'ai rien à ajouter. Moralement d'abord, il y a Tabaski chez Bangouti. Mardi oyo par rapport au gouvernement, au comprendre, y compris soutien à la Mboka, tout ça sensibilisé, mobilisé, déterminé, moralement, physiquement, tout quoi écrabouillé, c'était la Tunisie, par rapport, je ne sais pas moi, quoi que ce soit, bandé suka, tout ça les lourds, l'international, on va quotidien. Donc il y a on est des léopards du début jusqu'à la fin. Donc en tout cas, courage. Toza même moral. Tu vas soutenir l'équipe du début jusqu'à la fin. Même moral. Pourquoi? Parce que on tombe à la finale. Donc on n'a pas ni le bébé la finale. Pardon? Nana zo bien à la cima. Évitez. Cynthia. Bien. Bien Kitoko. Demi-dié au moins à la tête. Bisobiko. Obi? Bisobiko. Ça va permettre. Le gardien. Croyez me ta permettre. Soit permettre ce ça permettre aussi que là. Ça l'autre fois. Et l'or à suka. Et pota. OK. Bolingi. La pachi. Bon à Douro, il faut l'alliance. OK, pas de problème.
Merci on ne soit landi biso ezaki on a moins exclusivité ya cleboa les longs de joueurs va s'entraîner ba qui déjà baza na Béatrice Hôtel na ozoata on sa na bonne émission parce que il faut on sa na bonne émission poto yé bezanini parce que ba pesa ba faute na ba joueur na boy na nga ko zwa coach benge po na boy apé sa promesse moro boy et comme les charges pour ba supporter si ya balé bino boy ba onde bazala na boy na ngai na pesa liloba ke coach loba score à combien te nga na pesa kaka ba supporter ba pesa ba score nde bomoni bango balobi te coach aza pena mtu pema apema na boy na nga pe ba jogo bomoni na otuna ba chancel non moi na zotu na bango na boy na nga pe ba baloba te bango kati match ke beta match si la po kizundu pe hein qui va contre molé m'appelle mambo ba comment moi trop ba jogo ba vendre na bon poser biso to zuika par rapport à cleboa nga na lobi pena 17-0 na che 0-1 Tunisie 0 biso mo 17 on a là déjà 17 il faut pas on peut moulaya 17-0 demi dia bien na longola basinga Chancel Mbemba na longola tala yo jogo na biso en tout cas bolingi maso na biso depuis Lubumbashi on dirait ne babi yango comme ebele au sola soute kabananga kosha na moni ba jogo bazé bele misufala kanga bilongi na ba misu netka français belé ba mona nga ndetse te na yeba bango calamité merci en tout cas pour moni entraînement ndenge salaki bo moni ba jogo na biso to za la poser to pesa bango chance to pesa bango maboko pour na lelo Cynthia Rapache général major na suka merci.